naza élégante, naza charmante. Bisukoto no le kanazo ko no étouffé bateau. Mais il faut que ne pas papa Denis laisse à délivrer. Hein? Papa Denis Lessi. Eh papa, félicitations à toi papa. Oui bien. Oui. Oui, pasteur Denis m'a délivré. Franga boy, son akoma boy c'est pasteur Denis. Eh. Oui. Il m'a comme ça pédé. Mais oui, mon bala liboso découvrir na vie. Oh, na boya ko lobonga na internet ko nebi que no pasteur Denis aka trop zoua. So na lobonga ba bébé ba ko ngama kango. Alors aozanga. Ozo ba makambo loba. Oui. Pas Denis. Pas Denis Lessi. Étage. Ah, de yo la préférence à Denis Lessi. Ah, pétage. Ah, pétage. Ah, pétage. Ça quand on a dans le papa. Maître chorégraphe no yeyote. Mais yo be dépôt bana théâtre ndé okumi pédé parce que dépôt ko taka monde a ndé okuma pédé. Mais candidat théâtre ni destinda abisoti. Pardon? Toi défendre la qui pédé c'est un pédé. Mouto pétage. Non, yoka. Yo la personne mona ki kosi. Naza na massa nanga. Nani? Master, maître moro donc maître Samakof Makemba. PDT. Ya bataka lesi basila kala. Biloko lia ba bomba ngo 3-4 jours te. Yo saka na otongo bela Makemba ba shiki. Non, c'est toi bakuma ba. On a 4 pas makina keno na yi. Pour na yebi bango na imona bango. Kena ngana bango. Non, keno l'action ndimba sala assemblant. Est-ce que vous avez un côté fait que l'on a fait qui s'est mis mobile comme moi si il fait les arana 6 lettres n'a quoi accepter que côté lui fait que lola pour lui les a 4 lettres L O L A c'est lola donc lui fait le sida ngana invitation de mona so rage na invitation sida ngaso na ndima rage pour yuta na bambwa mais ce que sida o yuta na mutu na opanza na mutu na linga rage. Mais comment au comment PD ni ne motiva yo ok na kota ndako nganga ba pesa yo ba condition topé yo moko nde o sepelo koma boui vraiment ki bo sentir que naza très à l'aise na santa kale so ba tuna ba question za kala au fond du cœur na bi que non ah oui je me comporte comme ça donc moto benga pedi to moto benga lesbienne au sens so no ton hôtel na nzelo benga moto pedi moto kwa nga se katale dobi poitrine bien bombé boy ngam na remplacer edoxine Afrique. Sikoyo dépôt comme PD nini ya malonga okoma nango o mona ke tango nazaka mobali na ninga na komi PD différence peut-être une différence et puis nini okoma nango. Vous comprenez qu'il y a comme un roulage mais na boulevard il y a le moment où merci à ticket la biso ya libela. Nana kata chebiso. Oti sama loba. Oui, pour moi qui n'est pas comme ça. Laissez les enfants jouer. Tika bana ba sakana. Ngade mama na bango. Là iko na ngade mama na bango. Le pauvreté n'est pas aux apédés. Te zaka ki bo pauvreté te. Je me sens l'or l'intérieur de moi que nous nazaka moi si. Na kata ba fille ngam na représenter bango. Et Isabelle d'Afrique. Nzambe likolo abite na koki ndumbo te e ya tamanzaka ya nini ya chakue abwaka kabelo mai ba mengana na tango te e yeso bengana batu na kati ya église ya etonga koteka lilala te koteka citron te koteka abengana batu pa meka bengana biso abengana biso oui que vous allez péder sa abomination na biso ba bantu ba africain ce que zaka so moni le qui n'ont pas commis pédo kolobani oui et ça ba sensation. Mais yesu alingi yo bongo la motema nze balinga yesu alinga nga makasi bongo la motema yesu kota chake belaka bilo ya maya kokola ngo bwena banda na pota wana chaka bilo ya maite ake pukula bat malala bote katena kati église mto luka mbongo te lelo e babenga mandian na kwa misenga singa ya yesu elindi sanga kolola nga omona kate engana kata lu fendo so nga 6 lettres et na boya sida lola L O L A lola. Je n'accepterai plus de ma vie. Oui, je l'accepte. Mais la prêter un serment. Nayo quitté, nako quitté, na suka na ngani mwasa mutozo. Ça c'est quel pays, mon Dieu? Oyo mboka nini na lobatani di mukuna.
spécial Sunga orphelin. De soutenir orphelinat Vida. Nakata orphelinat Vida, bolingonde vandi. Ndenge okanisi bayi bazo telekana. Nzamba pambola yo. Orphelinat Vida, nzambe atieli sonae awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat Vida. Misolo na yo okabola yango na banani. Orphelinat Vida. Esika bazozwa bana baza orphelin et baza délaissé. Botana nzambe shalom bisika nso mibino awa nazali na orphelinat Vida. Na yaki na bapashiko pona kotala penza si réellement si makambo toyokaka mama Emily Seti Mainga existaka. Mais quand on est venu, on a trouvé que c'est vrai. Surtout ça la bolam livre souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigner biso liboso na nzambe. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bino pambola bino vraiment azongisa ya ebele vraiment na oyo nyonso bosalaki lelo toyesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene tozweli bana esika ya kitoko tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka nzambe asengi parce que c'est eloko nzambe asengi nga na yebisaki nzambe tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule ba bozaloka ba provision atie tout autour de moi Na yango soki olingi osunga benga biso na plus 1 64 75 33 43 10 topé bengi biso na plus 243 97 666 66 04. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende beaucoup bika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambo tout efongwami na sombi dendaki ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotana Ozana pasteur Moïse abonde mpona bandeko les mêmes jours nakei pa docteur nanga atalinga tension nyonso esili bilo nyonso bandasalanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris naye kotémoigner monene na nzambe Ozana ngo asali na bomoi nanga nazali na problème ya mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé ya koloba te na etango naye kolakisanga papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komoloba naye kotémoigner monene na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème ya mokanda to areprese nazwaka barégie na raison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango naye témoigner monene na nzambe ya Ozana ngo asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki déjà awa ezali terminus bosabone na papa Moïse prophète TV na YouTube nazozela bino na moto. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Matoni mingi na ba oyo bazuli bako otala biso awa na chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Merci mingi na babone na biso nyonso. Nzamba mona bino na nyonso boko sala pona chez Biso Télévision. Merci na ba soutien na bino physiquement, spirituellement, donc financièrement pe bozali. Nzamba pambola bino. Mbote na ba oyo bakola na biso na kataka kombe, mbujima igemene. Kikwiti pe na pesi bino mbote. Ba oyo balingaka biso te, mbote na bino. Na pesi mbote na sponsor na biso Yesu Christo, ya mesana ko sponsoriser biso na chez Biso Télévision.
Un grand merci na maman Emily Seti Mainga mwasi nzambe depuis Canada na initiative na ye azwa ya kufungola orphelin bana bali ya bamela balata na yango na pesi mbote maman Emily Seti Mainga mwasi nzambe. Un grand merci na babone na biso mbote na bino ba oyo bondima ko consommer biso soko moni sport na biso landati na suka matoni mingi na ba technicien na modi bongo lelo mutozala sima bilili Brad Bumba na pesi matoni mingi na ndeko Denis Mosolo na pesi pe matoni na ndeko Elias na musala kitoko bako sala na Chibiso télévision matoni mingi na mulonga oya ngai Lidi Mukadi mbote oya yo eseka ozwami. Un grand merci na ba oyo nyonso ba pesa biso ba conseil mbote na bino na yango lelo na zui libaku ya koyamela be moko au ba benga mingi na français balobi ba PD donc on a habité la linga ba benga ba nani na yango alingi aloba pe a défendre bango tina nini ba kuma ba PD pe lolenge nini Mike la Duchesse azwa ki libaku to pe courage ya ko insulter mama Kalunga ye pa lobi sengeli za mwana ya mama Kalunga ye ko défendre ye aye pe ko défendre mama Epela azana mingi ya koloba kasi tokoyoka ye na kosenga na bino bombe na maya piyo parce que tokoloba lelo eza makasi mingi. Papa to mama na pesho mbote mbote papa Mike Mukadi loanga makasi hein mbote papa Mike Mukadi bonne santé canon comment on a c'est 4 les dobby la personne qui aime pardon c'est 4 les dobby la personne qui aime trop l'amour papa o miso comment les dobby c'est une sensation à bolingo donc de temps en temps comme c'est 4 les dobby on va directement alimenter complexe et donc avant Jésus-Christ après Jésus-Christ c'est qu'un bête aux alaka donc ils ont comme thème sauce définition c'est 4 les dobby c'est-à-dire elengi ambet donc moto alinga trop bolingo nzambe moko ba aimez-vous les uns les autres donc ce qu'on a envoyé batamukile poigne vous avez la famille oui. Bon, ça va. Oui, bien que émission avant tout banda to sambela. Oui, bah rappelle Nzambe. Non, oui, Nebin Nzambe, le créateur de toutes les créatures. Oui. Comment biso na lo sambo émission au goût. En tout cas, tata Nzambe bisiko zwami lokumu bisiko zaliyo ebi mwana ose 4 les dobi. Papa ton otinde biso na se ya mokili, otinde biso na se ya la kana yo ba ke non, bana ngo ba wa sepelisa mokili. Ata bossa ki ndumbo na ndenge naturel, mais là à l'intérieur de chez moi, je sais que non, je sais bondoé. Et donc le sambo na biso nya surtout batwa na biso chez biso bo continuer ko s'abonner bo like babi yende mama na bango oui mais aussi singala pour ça vraiment bon na bano ko tuna boy bande ko balandi lelo yo bo sengi mwingi papa Jigile na yambeli bino moko na bango boyo kaye azo répondre famille no be bayeba ki okoma PD kozala PD to kozala lesbienne et nyo bate keza synonyme yo lukoza na caché mo boye koleka ba artiste était pour la plupart ba artistes o ba benga ba comédien o ba benga ba musicien mutu la mutaza na appellation na ye donc ton ba benga PD donc mutu azo benga PD c'est que mutu aluka boye luka mutu na moinda alukolu comme tu na minute 30 pour la wana minute 30 ba benga biso ba mignon ba mignonne biso ba benga biso ba la belle bisko abenga biso e mwana nga katani mitoma biele oui wana ozonga na zigide bisiko to sala ka accident li papa veto ngi kata kan ngi katanga to le pesange bela barbe on benga avelu na zaka sentimentologique katina ondimate pa mai toke malembe s'il vous plaît toke ne malembe parce que nengo zaboye o bane ko banandi émission yo en tout cas bolongola bana mike eza émission bana mike te eza émission mikolo hein bo excusez bandeko parce que sengeli na tuna mituna au sentiment mobali pe ezala karato ce que ça rende sentiment les à côté ni non tant to beli kamba sentiment to zo on a deux personnes to ta na féminin to ta na masculin et donc alors tant to ba sentiment na kanini na ka ya ilengi soza na mo non sentiment biso mibali ezara nani excusez bandeko nani telemi au sali mama makam biso za na performance makasque le kabasi nani et oui expliquez biso là à l'intérieur de chez moi au mona nga liboulement nzengele mais kasi nanga au mona ozonga ba Congo po mona nga kwilungongo na secret makasi bisiko na za banzinzi balanda kaka okasolo kwa wesor ke wesete eloka malamu là à l'intérieur kwa miel donc bisiko na za na msaka sucre makasi donc moto pata la nga raisonner là à l'intérieur de chez moi à côté nini volcan Goma kasi nanga ba cuivre
donc obimisa babilongo bakwa ba l'ivoire obanga moto na osimba on ebandeli mais là à l'intérieur tango le coco to singa bis encore est-ce que ebi ke okota lifelo ke lola te po epekisa mi mobali ya koma mwasi lifelo ezaka na 6 lettres na ko accepter kokota lifelo ke lola pour les na 4 lettres L O L A c'est lola donc lifelo sida enga na invitation de mona so rage na invitation sida nga so na ndima rage po yuta na bambwa mais ko sida o yuta na moto na opanza na moto na linga rage si les a 4 lettres ya ngande lola il signifie lola betem sont les solo ni ne motiva yo okoma pd c'est quoi en fait la motivation ya osara mobali parce que nga na yebi yo osara mobali mais comment okoma pd ni ne motiva yo okena ko tanda ko nganga ba pesa yo ba condition topé yo moko nde osepelo koma boui vraiment ki bo sentir que naza très à l'aise oh et na senta kale so ba tuna ba question za kala au profond du cœur na bi que non ah oui je me comporte comme ça donc muto benga pedi to muto benga lesbienne au sens son autant hôtel nzelo benga muto pedi muto kwa ngati se katali dobi poitrine bien bombé boy ngam na remplacer edoxine Afrique donc on ozonga na Kinshasa c'est comme on a se katali dobi la personne qui aime trop l'amour ozonga na edoxine donc ba biso ba fille poitrine bien bombé là ozonga na Côte d'Ivoire to na ba Cameroun on sentit que ba fille bazaka bien poitrine bien bombé là poitrine vimba local la poitrine c'est au rêver parce que tout le nous a plat ti wana yo mona on comme nene siko na mbeto nyonso elali to le lali kabelo elali wana ninga molimo wato simbela mposo ntikela c'est aux antichrist donc antichrist écoute ngolo ba côté lo te poso to ba antichrist to biso na bible bato basala biso ba délivrance ba basala biso ba toucher pardon oui bato basala biso ba délivrance bato basala biso ba toucher oningo ba ke ba pasteur ah oui on place na no koma na no luka oningo ba ke ba pasteur musupe basala bino ba toucher na sepela koza na tola kitoko pembe na pesi baso to bala na biso basa pembe lo comme maman Lydie Motamba ma maman je la respecte beaucoup ma double na ce qui pona na candidature donc on a fouli mo pepe bengo ba que non je suis Isabelle et donc nzambe mo ratinda na mokila ba Isabelle qui continue qui bondowe qui continue na kindumba oui je suis bordel na zapit na zandumba koleka bandumba likabandumba c'est que na bota mabongo depuis ma naissance OK toke malembe ngai toke no malembe na benyo na tina sikoyo ndepo koma pd nini ya malonga okoma nango o mona ke tango nazaka mobali na ninga na komi pd différence peut-être une différence et puis nini okoma nango bon comprends qu'il y a comme un roulage mais na boulevard T il y a le moyen mérite ça ticket la biso ya libela nana kata chebiso oti sama loba oui pas moi n'ebe ko ça na tunio laissez les enfants jouer tika bana basakana ngade mama na bango la likona ngo ngade mama na bango na pese ba maloba mebe na retirer no malobango likolo ozala mwasi ya botaka abike kona bana popi moto abota mutema bon critique le quoi ngai te usaka na ba pasteur et pas Mike pasteur après avoir que ça na délivrance allez sort au nom de Jésus au nom de tika kobebisa la pasteur réputation ba pasteur baza ba pasteur yo ndo komande PD na place ba pasteur kasi baza bango nde ba banda ko za ba pasteur après nga ko ma PD ya bandi ko za passe-temps après avoir le constat délivrance mais nga ninga coulisses au singa nzoto na pesa yo oui il faut na personne on peut avec beaucoup d'opportunités na personne enthousiasme nyons ne sengo tout la kanina to na wu na bambi yango yo mo comprendre que non lui devient mo son sensation toke malembe nga na yeba yo PDT nga sko na yeba non nini etindi yo po bato oyo pe bana bazala mandako mama so moni ba bilemo nini oyo mwana kuma PD na ningo ofunwa mwa muke nini motiva yo okoma PD c'est ça ma question donc là comme sangana comme PD la plupart natala ba les belé basa ndila so na ole kabota au moins ça porte bien bombé boy poani ba tirenga ngapi na kati bango oui singa sote ça pas Mike kata ne boka mikuna wu na luwozi ne bitena yambango wapi ya on est commission PD te na mitali kati nanga na bota mana sensation mo boye o ba mi ba la plupart le ba basi ba osanga baba si ba osanga ngo ba mituna o C4 sikoyo za kabongo ndina performance makasi bona bi oui
je me comporte comme une femme. Bon, mon angandumba nanzila ba accepter nga na moi ba boyanga. Mais là na minute 30 ba lukanga. Yo na mitana bi oui na kata basi. Donc na kata basi faut na accepter cause à moi si. Na mitana bi oui na prêter langue serment par Mike. Oui. Tenez beaucoup à droite. Et voici la main droite est ouverte. Et comme maman a le boko ya C4. Par hasard, on a la kindoki inconsciente. Le kindoki koute za na kati te poso kindoki fali pour payemba koute ba maseki na mutuna luka bango. Na kenda tous les 24 communes nande ba bakisa bona mona te ba Mike. Et bo kindoki ya mutu aza kitoko sensuel makasi lokwa ngabo. Mukwa liboso o kushaki na mobile o bazwa ki. Kano. Kano pa Mike. Nanzima te ke sentiment bongo na mukile ko zale. Na lia na ba plat préféré. L'osso ponda madis. Soso pemi likolo pilipili ya moseli ya batabandu on benga ndunguzi tende. Nga mosko na mitali pa Mike na bi oui na santa peke nga na za mwase maboto na kobota libota moko tinga na mali di mutamba te pa Mike. Choko sa motanga makamna. Te nga na makamna. Mali di ko tabota ni bala la fois. Mais nga bota quadruple. Taka libota ngulu. O famille la ngulu na passe même ko la bota yami bénédiction nga. Na bien famille na yo to ba monaka yo ta fierté ya famille to ta sonia famille. Ngam na sala fierté ta famille. Na bayebela ba benga bandumba na kati bakase da combat humiliation. Mettons batala que oui moi ça attirante. Na moi be ba boye mais na minute ba benga bébé, ba benga mignonne, ba benga oui na Kardashian, ngam na représenter ba pédé tout. Bon, ba camarade ba pédé na monde art. Ko citer ba peut-être ça ba référence. Ba camarade na yo ba pédé. Peut-être ça ba référence. Basé belé. Net banane. Le quoi ni son na kota na monde à comédie. Otali quand sur les pédé. Non, pardon. Continuez pas comme batouté. Ce sont les responsables. Responsable pas mal qui sont un problème mais ba responsable ba qui n'a découvert on a découvert tes poignées. Pas mal qui n'a son autre moi n'a que 4 ans. Mais na mi benga pedi mais na la impo. Obota moi na onde. Oui, ne bende ni yolo ko sans autres na minzoto na minzoto. Donc yo moi na bo adoptato, mo charaze na ko pedi. Sans autres tala na butu na mwana ki mama kangali ngwanda mwana sima mokongo asimbi mokaba iwana koni ngo nini mena mitana bi wila on intérêt mwana mwasi na seka pona za na kandate yo mtota na webi keno o avant na C4 li dobi ton no ba li dobi na définisseur bino kombo nanga te senga na nu ans luzolo na Mike la pardon parce que ko ba na TVT ke baza na kata sina ke za association ba gueux. Pas jusque là. Sinar. Non. Je non. Papa nanga Mike. Papa nanga Tokebana. Non. Respect non. Pourquoi ça papa Tokebana na kata? Na koti si te po bana nini baluke ba kena chelon. Tu parles des enfants non. OK Maki joli kalunga. Bino boka sa joli kalunga uta na groupe Simba. Ngana faire découvrir bino que joli kalunga uta pa mundanga ndongo akufa papa nanga. Sika bozai papa. Zamina ke kana kima pa mundanga poso no tala ba V12 bazaka na ba joli kalunga à l'époque batuni so banda ko insulter le quand ve nanga en sa tomboli pouvoir yo abisa bi bebu na ye et poto izaka cimetière ba artiste o bosika ba icône mais na mona bino ba koni icône mto ba benga icône ozo représenter ba biso to définir bino ndeni lobby. Après ça fait yoté mo finga joli kalunga muta sala fierté ya mambanga lelo et yo tongo yo côté li mwana za qui ressemble oui moi je l'accepte asa ressemble à moi oui bubuka kubuka et pas Mike nga mona so na metalika bo kati na so na minata la tolo na fuli bo vimbi le ka ba baki ngo levier o saka na midema Parce un problème na ans luzolo na cause na problème la on te pour ba luka kalunga luki kalunga ba problème ba on ba ina ba sujet non yo décortiquer oui toi ba analyste pas mec bino moment les cambo ils mukie na ba pardon na bango bo senga ya ba larme de crocodile. Bon so asa mimi na justice. Yo na ma preuve wala sike yo na so mimi na justice oyo kanga ma po famille na ba ndilo te. Mama ikika yemo ka yo bimisanga ba oui moi na loba bo solo. Ino kasa bo solo izaka na politique. Te bo solo izaka na politique te vina en solo solo. Na lingo ko makasi mais je suis dessus. Na désolé makasi yo kifinga icône makasi lokwa kalunga bongo. Mutongo ilungi mabeza ressemblance à moi non kuinga na acceptango na mo na sali bilan na sali antithèse na pesango oui je l'accepte ana ressemblance à moi na yo ba icône alo ba komba koni pa Mike aussi singa maloba bon batakala basila oui batakala moni bino botikala ba kombo ba bakisa ba j'aime ba like ba commenter sur bino pour boyaka ki mais boyaka bato boya na sima na bino
na pouvoir na esprit ya créativité bokase koza comédien ezaka koleka pona ko insister ba o bazali boso na bino tozongana mamuki est-ce que oyebi ke ndenge bakozwa na nzela sima okopola vent okozwa maladi ezaka soko yebi ko mibimisa te pa Mike bobimisa yango ndeni faut kanga mfunya pa ebimi nango obuiloke kote na facilité fe bima pa Mike bango bakenda ko diliboso ba yebi o malakisanga te mais ngana o découvrir maintenant na sai lango te mais siko ndenge yozwi nani courage ya koloba ko ndima oza PD babile monini bato msusu oyo baza PD mais babata mais zabile bango za nini bilimbu ya suka ya via moto eza juste ke kofinga moninga te eloko salaka depuis ma naissance ngali dobi ba presianga na nzela mais jamais na fongola masuanoa Pas Mike, depuis ma naissance non na fongola masuanoa te pona ba mukono banda fongola masuanoa bango tout wana baboya bango pona santa kati nanga na penda pondo kauchu ma batu tu ba mama tu ba lamba malewa o si singa malba tu sera émission pardon na kokiote s'il vous plaît ko citer comment mututé tout ça l'émission ngana na yamba ki yona yeba lo lengi ni yo kakatango za la PD mais non siko yo na monde ya osolabi na mama Kalunga très bien ya joli oui la femme qui se respecte mon thème ya Patrick mon vieux Patrick oui oui bi mama pela très bien wasa na kingabwa na kinda mingi to lamba matembela ngwele beta mingi na nini wana njili wana ezaka pete pa ma ikata bati pilipili te uliongo yoka peke na ole matembele keza ya okuba loka bat basala bakili bikala awanga ikilibi siko ninge kilibi ya ngwele ya matembela ya kiba matembela ngwele a pete ya pete yo lamba na matembele kito est-ce que la richesse biska vendre ça lambelo matembele en closolo poni bulinga batulu kwa biso toza biso ni lokote moto avana na fin fond na suka wana otumbola biso nana afuto mbongo yo baleka na émission pour ba norba mbuzulu ba Mike ngana kat pas chic je m'excuse un peu vu que na yebi kombwana po yango ndeza ki komba makambo lisusu donc tango na oloba ke moto akoya pesa ngambongo pona luka na ba émission na koya na lipapa te moto avandi lelo pe atali ke ndona pesa se 4 mbongo akene ko imilele nga moto mo we quelconque na sala ngote depuis ma naissance pas chic baby que banda bo mona botiko la sabiso mabete ngaso na otala na représenter le internet na otenga C4 ali dobi descendance na ngaso na otala bato ba banda biso eza bino ntazwa temps ko simbisanga micro mais na tina otoko mapede te pa Mike so na koma bongo eza po mokili linge eza bongo pa Mike naza sensuel naza élégante naza charmante bisu poto no le kanazo ko no étouffer bato mais il faut que ne pas papa Denis laisse ça délivrer yo nazo mon papa Denis laisse papa félicitations à toi papa oui bien oui bonsoir na kenda une fois na ma campagne na nguma papa yambanga kitoko na ndimati kako kabila na $20 atala ka oui nazo moi soisa que te ba préférence na ye pardon ngana préférence à pas Denis pas Denis laisse pétage de yo da préférence à Denis laisse pétage saka nozana loke papa maître chorégraphe no yeyote et puis so passe pas bien avec chorégraphe papa chic na kabwe pétage na papa vina ambianté bandumba na baba ndumba limete bandumba pedo so tiki micro afana merci papa pour na yo na Denis laisse vous en relation nini Denis ezaka keno papa na biso Denis laisse na sepelane ya prophète de la nation Zako polikopa melikola ya télévision Zoko pa maitia délivrance totale winga za délivrer kala mais son santa que nazaka délivrer kala mais lelo no cyber peine yo bina ndimba pétage na kati église na matete oui pasteur Denis ta délivrer nga boy so na koma boy c'est pasteur Denis oui yimta comme so PD mais oui mobala liboso découvrir nga na vie na boya ko lobonga na internet pour nebi que no pasteur Denis aka trop zoua so na mina lobonga ba bebe ba lukwanga makango alo aozanga ozo ba makambo zo loba oui donc pasteur Denis Letinde azwa yo neti mwasi pétage wana ezaki nzembo mobwe na lala na mkumso na boto na otala bi papa Denis na kileni na ba rêve na kiloti na ba rêve na nga ndenge nini na tu
nana Luanda te nana Ponton te na Kinshasa abisika ba plage funa ke bakota ba luku na nsele bisiko nga utaka nde vina nga ansuluzo abibata ba fin fond nga na mta fin fond so na se révolter za pona fin fond na linga ko yoka lisola fin fond te ba mike nga uta musike oleki aéroport trajet sikotongo ya finga bata ba fin fond ebongo biso to loba nini yango na ekote na pasteur pétage pasteur Denis Lesi mon mari que j'aime trop mon amour de ma vie maman nangaye papa sala ke lunga na kuma PD a découvranga salanga ki pastoral oyo mboka nini oyo mboka nini Kinshasa mboka ça c'est quel pays le mamukuna ça c'est quel pays Kinshasa oh là là ça c'est quel pays mona tala mutu moko tapekisa ngo sala congolais oui makambo mona onga na Congo nini par ailleurs ngape mutapekisa ngo za la quinoise te to za la congolaise banga bakisanga S na I à la fin non représenter ba mama ya Afrique sikoyo suba elo mbongo babi otika kipedi po yo lobi nzambe akutiki so kipedi te mbongo sikoyo nebi ke muto ila ngambongo wana mtalibosa lukanga makangu na olingi makasi na vina na tsala bosa na ete oui tango ili ngambongo alongo linga na bo pauvreté de pauvreté net na oza pede te zaka ki bo pauvreté te je me sens lors l'intérieur de moi que nous zaka mwasi na kata ba fille na représenter bango et Jézabel d'Afrique nzambe likola biti na koki ndumbo te ya tamanzaka ya nini yo ya chakue abwaka kabelo mai mengana na tangote yesu bengana batu na kati ya église ya itonga koteka lilala te koteka citron te koteka abengana batu pama kabengana biso abengana biso webi que vous allez péder sa abomination na biso ba bantu ba africain ce que zaka so moni leki no pas comme pédo ko lobani oui eza ba sensation eza ba tisane ba vacuum ba précipitation en vie pas maïki pas chic bato babenga bapeli tozalaka attirant talanga ka façon na oloba na mino ya pembe ngoluka bisika esalaka ozwanga mais façon na peso caresse obosana une pour la route na tango bongo te yora sikoyo na pe to ke na suka vraiment na ningo pesa ndeko nanga ansuluzolo po asengi da pardon asengi pardon yebi ba pardon wana ba larme de crocodile moto loko anga na ko vana teke na yebi kena o aza icône na ina comme c'est koni en solo zolo na vina nga la duchesse ba komba koni pas chic tant to bengi icône moto azo représenter loko ni to lela papa le kwedi est-ce que bango ba ko sala le ke non papa kwedi na kunda mite ba o bazala ba icône to zanga ba papa na ba filmer lelo pas chic lelo linga ko te na ba filmer na to sala scénario lelo ozo mtu mwacha makala boy azwe ki papa o luka ka ba kwedi o luka kofi o luka ba mikolo wana siko bangwana ba okende okufa siko banene ba oza ba icône na biso lobi pas chic siko ba o bazala ba icône aya fingi icône moko ya mwasi o azala grande sœur na monde art siko ba biso to ya na sima tika bamba kwamba koni pa maiki mais yo be depo bana théâtre nde okumi pede parce que depo ko taka monde art nde okoma pede mais kasi théâtre ni tinda bisoti pardon toi défendre la qui pede c'est un PD Muto toi défendre la PD pétage non yoka yo la personne mona ki okosi naza na masa nanga nani Master, maître moro donc maître Samakof Makemba. PDT. Ya bataka lesi basila kala. Biloko lia babomba ngo 3-4 jours te. Yo saka na otongo bela Makemba pa shiki. Obeli Makemba e bosko muto alia kifumbwa. Non, c'est to bakoma ba on a 4 pas makina keno na ye. Te pona yebi bango na imona bana bana basi fort. Kena ngana bango. Non, keno l'action ndimba sala assemblant. Ke yanga muto na bota mwana ke 4 ans. C'est que ngai na bango de bazala ba impuissant kenga obimaka pe mai na sima parce que ba pede ba tanga kamai moto abimaka mai na sima moto azo bandeni ya kolika ko se préserver bien te et ngiro bateke so ba bengi o pede ona tanga beaucoup ma ochani na sima po na ko éviter ba vrai pede ni ba sala yango ba sala nini yol ko tsa ba bavette olati ba bifree olati ba bloc na support ya kebo tanga kaka est-ce que yebi entrer bongo sorti parce que ça la technique nini ya fwe batana zolo ebima bosko ce qui côté kuna te bima ndeni ce côté kuna te bima ndenge nzambe depuis na bana émission na vie émission ne singa maele boti na ngana ya ba invita boyete ya bande ko balandi
nyonso kaka bino yo papa shiki lokela tama mona utana on a plateau saka na mwasa chaka bela mlinga molimo te wa mubali tosto na bwa papa mpashi ngana pete saka na bandumba bangala te ko sa publicité to sa publicité na yo na ola kisapenda o ngana za ngapena ya mai beno saki ndumba ya ndenge ya oluka nkai yo saka na batba yana mama Olive na 2015 te kotina comme longa comme mama Olive ngana ya kana 2015 na mama apesa biso porte biso ndumba ya bangala to yana Kinshasa ya ona tumbango longa mama Olive na makambo ngana bondo mama Olive jamais ko soutenir mama ti mama soutenir batu nyonso to ayaka na biso na saki pétage to comme na suka mot de la fin na yo mot de la fin na ngizaka que non et vient nga en solution na Mike la richesse en tout cas so bo cancer bozaki na besoin ya luka ko humilier et joli kalunga oza comme icône liboso na bino et bino moni bo misambu ici nous tuloko anga na zala iloko te taka bovani bota la C4 lidobi la personne qui aime trop l'amour na kiti bino pe na bozaka ba icône mais na bino ba koni fundi makebo ba koni keba ezana koni par koni ezala koni bikali uta ba Congo oila ka teke ce côté na lise bomo liso mais ozala koni ya fafala aussi le komi poussière batakala basi basila et babengo putain de merde nto acceptaka wani zaka ngonga na yo to bengo makemba ezaka ngonga no biloko le basala ngo 3-4 jours te sala libum passer réchauffement ta na poto ba kokate ekuta na kala fumbwa oleki libum mengali dobi e ozanga ngali metele nga complexe c'est que ngambeto c'est que bino bat bomunke bolube bien na internet oyo c'est que bolube bien te photo ya to encourager bino photo ya to sa banalise et bino kase bumisa sujet exact décortiquer to décortiquer to king. Merci beaucoup ndengo nanga C4 na bandi tokomi na soka émission merci na ndengo ni invitation na biso na Chebiso télévision mais chaîne autre ba chaîne kokai na yo na bandi kokai na yo te tenge kokai na nga te Chebiso donc ngati on a vendu ils pas na biso na l'accès ba téléspectateur on a baboué na biso qui ici chez biso bon compter toujours que ça bon mais yeso alingi yo bongo la motema nzemba linga yeso alinga nga makasi bongo la motema yeso kota chake bila kabelo ya maya popola ngo bwenga banda na bota wana chaka kabelo ya maite ake popola bat malala bote katina kati église mta lukambo ngotelo e babenga mandian na kwa bisenga singa ya yeso elimbi sanga polo langa o mona ngate ngala kata lu fendo zwanga wi 6 lettres et na boya sida lola L-O-L-A Lola, je n'accepterai plus de ma vie. Oui, je l'accepte. Mais la prêter un serment. Nayo kite, nako kite, na suka na ngani mwasa mutozo. Ça c'est quel pays, mon Dieu? Oyo mboka nini, na lo batani di mukuna. Oyo mboka nini. Tout ça est la souffrance. Tala makam tozo bimsa na mboka na biso. Tala makam. Azo boye neko reconnaître Nzambe. Est-ce que biko kelifelo? Pas chic. Il fait on a peut-être ces analyses. Na tamula 24 comme na lukalo il fait le bisque ezalaka. Na kele ko intégrer. Tona kene recrutement de ba comédie ba ba na ke recrutement na mona te. Et bo fait longo ya lola o musike na mutu na otambwa nango. Il fallait pour pas yemba. To mona ndoki na maseke na mutu. Ya wana nyama pardon. Photo sona na tuna ke mutu na mo oyeba awa tango bandiki PD eza camarade mutambe makiyo to ezai sentiment na yo moko na yebi to répondre nga nini. Et le que la sensation dans la page. C'est émission sur côté tout bunda na plateau. Toi mina suka. On ça kana na simo na tout. Kato beta na page. Et bon est-ce que beta mo WhatsApp. Po bane boni misa po na ko kenanga. Bo muna nga na kanyi na nzoto. Nga na trop brutal. Ils sont pas le kaka na do c'est quoi le kaka vraiment il jazali papa. Pas mal il jazali. Wa posséder. Moni ho. Wala mali muli za biyu mabe franchement. Il faut na bengo no moto na Nzambe evangeliste Vasco aya ko chama boko. C'est platon ya ba délivrer yonde. Non, c'est platon ya délivrer. Moni yonde on a une vérité. Soit on a qui ndoka inconscient, soit ba baby son na famille parce que des choses oyo za non. Non non linga ubongo la mutema un jour. Na bongo da mutema, bongo nzima nzima na ondeni. Kana wajabu talent. Majabu talent. Donc soko lukinga na makama kolobe banalise wezinga te. Lukinga na comédie simité c'est ko zonga na voix. C'est que bino bat bomoni to suka ngaite ngana ko ya réseaux sociaux pona ko insulter o wazali boso nanga bozala ba icône et no bozala ba koni ngana représenter ka bato bo ya na ndinga bien o ina ndinga mabe ba ko kutana se kata dobina tokomina suka po aussi singa maloba merci mingi bande ko balandi tokomina suka le téléphone a pesité papa ouais zo pesi numéro c'est comme singa na otino na mabi te mutu muso akoluka makango te la wana opesa te pambashi na pesa bato bota na bashi kitwana shebi non nana ndaku nanga te
tokomi na suka émission chez biso télévision merci mingi na ba oyo bazokili bako otala biso awa na chez biso télévision bandi ko balandi Denis Mosolo na 6 émission Denis Mosolo na 6 émission merci mingi merci na balandi ya chez biso télévision merci na ba oyo bazokili bako otala biso awa na chez biso télévision bandi ko na ngai boyoki moko ya ndeko na biso to boya été malgré mabe na ye malgré le bio ko lo bazaka ndeko na biso donc neto lo baka que moto ye moko netanga ko vivre akobongola motema kozongi na nzambe c'est possible pona mona ya ndenge na ndenge pe bandime na Yesu Kristo na pesi mbote na sponsor na biso Yesu Kristo ye apesa biso succès ye apesi biso mbongo apesi biso nyonso toza nango élévation protection toza nango za sponsor na biso mutapesa biso ngana lobaka ngo bo kwesa moto ya shiki mukadi mukolo sponsor na nga kokufa mais aussi longtemps na yebike sponsor na nga kokufa kati donc aussi na ozana lo lendo ya kozala puis botala ka ni na za bien Yesu Kristo merci beaucoup na sponsoring na yo bato pe mitema mabe bino bato mitema mabe bochila bato ba poison bato yo basaki bato ba progresser te ba oyo ba yeba via bato ye musane ko tonga bato mutabongi asimbikisi mutasalibo bango musana mako la via bato ko sala nyonso ko sala ko pumwe na poso nguba to pesi bino mbote biso na kindoki na bino wana tuninga bino makasi ntema batela bino bo vivre Nenga n'expliquer ka ba téléspectateur ba boina biso to na vierge. Sambe nanga. Tokomi na suka. Merci na Denis Mosolo, merci na Elias, merci na ba oyo nyonso balinga ka biso télévision. Ce qui Jésus Christ azongi te to kutana pona émission sika. Bye bye. Chez biso télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokotala émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez biso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.